Nabayo nyonso balandaka biso na congolokolenews.com. Tozo lobela likambu ya liwa. Liwa na mboka na biso ekomi donc moi ekutolobe zate. Surtout mingi tobeta sete na balanga nzembo na batu oyo basaka théâtre. Liwa ekomi donc bo sutraka bozena mutuna tongo na pokwa mutakei. Toboite liwa eza mokana nzambe ndenge nzambe moko aloba mutakobotama après akufi. Mais ekomi donc moi été surtout na balanga nzembo baoba oya mboka na biso. Bakomi ka kokende ka boye. To comprendre te. Ezali kisi, eza kindoki, eza normal ou bien eza nini. Tozo comprendre te. Ou bien eza makambu, ou bien eza maladie. Tozo comprendre te. Toyoka na population ndenge bakoyebisa biso. Mbote papa. Mbote mama na biso. Tolobe likambo ya liwa. Liwa ekomi ba musicien minene ya mboka na biso bakomi ka kokufa boye na bata théâtre. To comprendre te. Eza maladie kindoki bien kisi ou bien babylone na manga mikemke ou bien ni to comprendre te au juste talaka ka bata minene ba pepe kale ba kei ba madilu que sérieux auto tika biso papa na biso nani tabulei donc baleke belé to comprendre te ba okufa ka boye ekoko zala nini. Bon, en tout cas, merci pour la mutuna. Mais eloko ezake liwa ezanzela ya biso nyonso nzambe mutasala ngo. Mais ceux qui ba musicien bazo kufa par exemple na âge moko ezake ezana no troba. Bango moko fo bayiba ke bazo sala musala moko eleka makasi. Ezo senga mayele mutu esala. Alors mon pays soit repos. Tant au salo lobi non en tout cas nazo zo pe tant nanga pona repos ne fils que même il y a 6 mois. Pour que nous autres ezala toujours bien parce que yo moko ebi bagage intellectuel tant ezobima ezala vraiment nini dépense moko makasi par rapport ya moto à sali force musculaire donc et là on a enseigné na ba musicien donc bazo temps ya ko se reposer pe donc bazo zo tenter pour na repos ya ngozo mona ke non bazo kutana na ba maladie brusque on mona ke akena kata studio akekweya soka za moto azo respecter repos jamais ko kekutana na likama ndenga na okoya na kata studio. Et bon on la bata théâtre fait ba okufaka pe mingi. Bon, bata théâtre et là on a loba liwa d'abord na vie il faut eba que non mo boyo moko pe ozotam sa vie ngo ndenge nini. Et ça na ba misusu ndenge za wana pour que aye banazala na succès azoluka asimba mo eloko tout consort. Metango yo ke simba, oke senga mutu. Batu lelo pe bakoma osambela okoki ko réussir ata mutu te ti fin de compte vi na yo pe ezala mukuse donc eloko on alingi na yebisa na banani na babato ya théâtre basala musala na bango na kibonzambe batika bikota kota po eloko wana bazosala eza ezouta na mutu apesa ngo eza nzambe donc inutile ya kokende par-ci par-là parce que wana ozotia vi na yo na limite okomate ambula oyo nzamba atielaki yo yango. Merci papa. Bon, la question posée on a pour vraiment donc na considérer encore netira mama mukili sala nango eza liwa to abatu to botama ke sengala to kufa ponzo te lembaka ve agini nduleman asalma mbebela mukilo alors tant nzoto lembi nzamba sengi molimo nae to boya ndeni pourquoi to kokotsa ke non asimba ibisimba simbarin ya mama bukili papa zo mona te ke akufi avant par rapport ndenge ka Bible ndenge nzamba loba ke mutakoko kokisa 100 ans 120 ans na sima kufi mozo mona te ke ba musicien na biso na bata théâtre bazo kufa mingi avant pe mama so to lobi bongo au moins te ke tozo komi boma biso moko po mwana kuta bota misika ya beba ibi kutelo côté asala ta lisumu te mais akufi parce que wana akokisa ata pas même 10 ans pas même un an abota mi kutu asali pas même 3 mois akufi nae. Aux hommes que ça non normal donc ça non maman mokilia donc tout est vanité donc oh maman mokili ya mundele donc mokili abatu so to amso ba pa to yaki to kozonga donc to considérer que to zala na ba mokili ote donc ça non bongo apona ngai vraiment ça non bongo vraiment. Merci. Bon misusu bazo kufa poa qui jalousie zo le kana mingi entre bango na bango boyokana bien zate des fois ba congolais muté mamabe divisé pour bien régner yango ba misusu bazo melate bazo kufa pona ki jalousie wana eza pona ba artiste et musicien pona ba artiste musicien et pour la comédien bon
yango nyonso eza art bango nyonso kaka yango wana kaka kimutema mabe ke soki muninga aza na mwa ampleur ye ki jalousie mwa bacontact kosolola na nsima kosolola wana motox mbala moko mawatu babomana nani bazobomama bao koboma baninga na bango na bamilie eza ebele misusu poison misusu kolanda koutilize par basi na bango misusu koutilize bakolaborateur na bango surtout likamba kokata basa baninga nde bamisise baninga kokata basa baninga fort mponi likambo wana yango wana tobenga yango motox sozoyoka motox babeto virunga yoka makambo misu ya virunga motox babi virunga mama gidil Christian Niso babi likamba motox likamba virunga tozoka nde papa zolebela awa nga pena comprendre virunga te na motox efungole na biso papa mais virunga yango na te ba collaborateur ke o tala yo tikala na mère nete zalaka artiste tikala atiki moi petit na ye a confiance tikala na mère nga moi mikili moi banini mais bango pe kuna ba toucher ba laksa moi collaborateur ne moi bomengo ya fitting banini directement ateki mère motox bango pe mère ko kanga mtema te so bobai na papa fo kaka olula rasu libanda monteke ya malamu te o papa nenga zana yo apesa ko mbongo fo bomba mobile na oti monteke wana zo mo otana mobile no na baba esa kitote infidélité za makasi na ba basi na ba basi ya artiste trop infidélité za makasi po bazolula ka bomengo trop yangwana yangwana zo lega bongo motox zo lega na trop yangwana baoza ba virunga mais obi ke to comprendre peut-être soki pe on dit ta vie na bango eza bien te oki pe za makambo kuta na na musique na bango o comprendre te mais obi ba grand chanteur ba bango kufa grand comédien ba bango kufa to ke lokana donc esa biso pas si fort na mutema ekoza ni liwango zo uta na ba momi na bango ou bien na misande batambolaka ou bien na makambo na bango mususu ya kosimba bisimba ou bien ya kindoki ou bien ko luka soki ni ekoza ni muna mutana conduite na vie na ye mama wana ba vie privée na bango okoyeba te etinga na koyeba te iprive biso akufeli popo na nini otupa kufa pe maladi ti maladi pe swaka pe bato après tout maman merci papa mais merci mina motuna na mais liwa ezaka liwa soki balbi yanga eza lelo mwana kakolango eza te tukomi ya yo tukomi ya tantina wa lobby boza pona mutu nyonso tu bon liwa te eza pona mutu nyonso mais oto mukomo mona ngona balanga nzembo na bata théâtre eleki en plus bato bazo kufa baza ba open ba yemba ka penza o ba bi penza nzembo ebandleti na suka do ba monument ya mboka na biso do to comprendre te e ko zala nini bon moi to ko to profondeur ezate po wana eza secret mutu na mutu bon soki peut-être alege nzela mabe eza nzela na ye eza secret bon moi pas loate soki peza nzambe bon en tout cas pona biso batu to définir yango en tout cas eza moi pas mingi mais to mona ki liwa eza liwa kaka ndenge zo koma tout ça to à part ba musicien ça batu minene pe bazo kufa pe ba musicien eleki na bata théâtre bon soki bon enfin en tout cas pona ko définir yango eza moi pas po eza secret ya mutu na mutu to ebite soki na mozindo so pe banyataki biloko mabe to koyeba te biloko mabe ni banyataki biloko onyateza ebele bo okonyata bango bapona te baningi kokatakata bamomi ya baninga fort yango omoni basituation ezoya eza bongo yango tozoloba ke don soki olega nzela mabe onyati eloko ya mabe bon toyebi te eloko nini bo biloko onyateza ebele okonyata sende okonyata mine ekopumbusa yo bo biloko onyateza mingi affaire moye todétermine eza te merci bon mama na ngai ba musicien congolais c'est présenté nanu na présenté comme ngai coach comme ngai coach n'entraînaka ba garçon entraînaka bango nini n'entraînaka na bale na deuxième division wana totie côté mais côté musicien congolais un ozali musicien yemba loyembo to yokayo ezate okota makamba politique obie boye talon de konabiso papa tabulé omoni akufi ko compter so dossier compter politique politique eza makambo ebele parfois porte ta voiture tokolo bate parfois kit tokolo bate parfois servette ba pangusela sani ba telo damas
tokoloba te nyonso eza motema mbe musicien congolais nabendi matoi nalukaka nakutana na bino musicien congolais yemba miziki na yo na façon eke toyoka yo tosomba CD eke soki okota na politique eza makambo ebele côté politique soki na musicien congolais tonyati yo tobwaki soya eyemba papa na biso peut-être ba musicien nini oyo yebda yasi bakoti mabele oyo bayemba na politique o banyati dami te tokoki oloba te so tolobi tobanga liwa biso pe toyebi biso pe bandeko na biso pe banda Mobutu te tokoba Mobutu te Mobutu aza kala toyemba bandeko na biso kwa ngai eke banda Noël ti lelo baomona na te ba misusu kote bakenda babwaka baona mai soit toyebi te ba misusu baza pe ya ndako misusu pe baolala na ville wana tu bandeko na biso bamakila na mai tokoloba te mais depuis Noël depuis Noël ti lelo misusu toyeba te kote bakei mais papa aosala mpona bandeko na biso atika nzambe alingi bongo te mais na bi kote ya d'écran musique eke ndeko nanga musicien congolais na bondeli yo na mawa nzambe pe na bolingo oyo ngai coach kokota politique te landa musique ona oloba yango wana so aza na matoi ayoka so aza eyemba nani te toloba te toboyi te toloba musicien komo te toboyi ekoma na bakuzimo alekaki boye tsekaka mwa nzembo moko po esala bien oyebi ke toza na matanga ya Kinkester emenea mutazamani beta mwelo moko donc to clôturer kama solango ça va afiniko mwana ya roi mwana ya sa majesté afiniko zalama ele na la vie lelo yo namoni makambo oyo namona kitoko tro minga olobeza te kitoko tro ngembo na se tiana se toleli yango fort sikunga pe eza boye nayeba ndenge oloba te donc ntango mosusu mpe bango bakoma mobulu ya bakoma so bakomi bastar so bayebani bakomi demoni na vie loyenge bilingalinga basi ya baninga eloko mpe boma mpe bato avant ntango mosusu mwasi ya moninga tema monike ya komi star ayebani donc aokipe su mwasi alinga te donc na mwasi ka ya moninga ka fo alingaka mpo ya koma star yango mona babilo mosusu mpe ezoboma bamosusu mpe bango mona bango moko koyina neza makasi bango mona bango moko donc bajalousie na bakisi na bango na bakisi na bango bazoza bacour de joie na bisengo mo ya mokuse donc yango ezoboma bango mpe ntango mosusu kisi yango komi na nini bacour de joie na bango courte joie naoloba na mpona mama bamusicien bamusicien bakokufa mpo nde tobotamaka boye ezoblige ka fo tokufa alors bango bazokufa na liwa ya nzambe te ntango olingi monde ya musique olingi monde ya kisi olingi monde ya rankine de 1 eza na basacrifice bao bakenda kosala basacrifice bakenda kosenga bakisi na bango de pourkui nga mpo na nga namona bamusicien congolais baya mabe mpo ani mpo nga nayebi ke wana aza mwasi ya camarade na nga pourkui nga nakolulaka mwasi ya moninga na ngai eyala bato mosusu bakoka shock te leta oyo ozwi mwasi na ye bashock wana esali ekoti ye epesi maladi lobi nango asani akufi de eza bakisi bakendaka kozwa eloko nde bamusicien congolais badele na bango ozwaki kisi ya 10 ya 15 soki tana oyo ekoki fo sani fo tika biso ataki to batango yo okufa ekoma o akufi mpo na mwasi akufi mpo na wete eza biloko na bakendaka kosimba imparte basiniaka oliaki fo sani fo sanza eza ndenge molo tomona bazokufa lelo so misi akufi komi nini oyo balie yo alingaki mwasi amute tozala mama basi wana nano apart yana mama bakisi bakendaka kosimba mpo nde bazala na bakita bamata bakokufa kaka ata lelo nga mpe nakufa benga nakufa na dele nanga bango bakufa dele mpo bakisi bakendaka kosimba yango losimbi kisi fo sani fo kufa kaka epona bamusicien baartiste et comédienne théâtre bakokufa bango bakokuna mo eloko aloba mpe nde bango bakufaka bango
na ba pete suba kufela nini bango ndezana bona mnuna kiste bona mnuna bilote me bo mekana orange bo sandi groupe me bo lingana na bino toko wa lobi na ngaboke ninga mbaso lobi na ngaboke ninga nzoko mais là moi balongo pe ba so na ki théâtre wana ezana ngoti so tali bango bien mais ki mutema mabeka tel meza kati na ngo ebele yango bazo bomana mais conseil na pesa batika lo bomana po lo mama balonga bazwa kuna po na ngana monaka ezate batika ko inana basala musala ngo ndenge sengeli batika bomana. Merci. Mina suka ya reportage na biso. Na pesi merci na mama Gidi Bisengo mtazi ba image o. Na pesi merci na Patrick Kinsala yende mtamonte yango. Eza likamba okamwa te po na liwa. Po liwa ndenge za nzambe ne mutu alobake mutakobotama pa kokufa. Eza yango naturel. Mais boyoki ndenge bat balobi. Minga kolobe eza ya kobakisa ezate ya kobakisa ezate ya koloba pe ezate ya ochape commentaire ezate po liwa eza nzela biso nyonso. Na pesi mbote ya trop na Christian Lisu #1 na bike #1 na bosanité Godé Bisengo na France Fleury Balé Komboso grand frère propre David Olito na bosanité Fabrice Malita na bosanité petite propre ya Makila Laetitia Bisengo yo mona Pointe kuna ozana mwa mawate yeba ke ba serno ba koto to bosa na rote talaka so to bo mingi sa bien to baka poani kaka ye baboka Godé Bisengo baboka Laetitia Bisengo et ça bien te yo za biso moko talaka yo photocopie moi en tout cas na pesi binyo so mbote ba kombata nyonso ya Paris ya Londres partout boza na bosa binyo na pesi binyo so mbote Jean-Claude Nsingi place Sainte-Thérèse yo ebika mambonga ndenge zalaka na pesi binyo so mbote to mona ina reportage mususu na pesi binyo so mbote merci.